Kimbote koana ne Congo. Mbote na bana ne Congo. Mbote na bino yangoyi. Bande konangai lelo oyo ezali mokolo tokosolanga na bino. Nayebi ke ba pense na ngai mingi bakolinga yango te, mais tozali na mboka oyo liberté ya expression ezali. Alors oyo nakoloba oyo amoni ke bongo na ye nane koma na niveau wana ya réflexion. Nalebi malamu réflexion spiritualité, réflexion intellectualité, réflexion peut-être je dirais encore divine ou bien bon motokati na ye ya ba kokona ba niveau ya ba pensée on a ko discerner malamu na mabete et que ça la inutile na oyo na koloba okota. Mais na kolimbola oyo na lingi na loba lelo bandeko kanal na biso kombo na yango Ana ne Congo. Ana A-N-A space espaço ne N-E espaço espace Congo K-O-N-G-O espace K-O-N K-O-N-G-O Congo. Ana ne Congo. Les descendants ou les enfants du royaume Congo. The descendants of the kingdom of Congo. Descendente do reino do Congo. Bandeko nakoloba na lingala parce que nayebi ki bato lingala bakolanda yango mingi. Batu ya royaume Congo, Congo Kinshasa, Congo Angola, Kinshasa, Congo Brazzaville bakolanda yango mingi. Bandeko nazwi ba appel, nazwi ba message na ba WhatsApp, batindeli ngai makambo ebele. Lelo oyo nakolobela likambo etali Pasteur Kosi. Ngai navandaka na Angleterre. Soki naza na bonne mémoire, Pasteur Kosi akutanga na Angleterre. Soki naza na bonne mémoire. Nako parler te sur l'église ya Pasteur Kosi, ce n'est pas important d'en parler encore. Mais nayebi histoire ya début ya église ya Pasteur Kosi. Mais na linko se melete. Et puis ce n'est pas important d'en parler sur yango. Bandeko na ba vidéo mingi nga na loba que je suis matadien. Et réalité des choses yangwana. Je suis matadien. Je pense que Pasteur Kosi il est pas un matadien ou bien aleka matadi. Pasteur Tukala il est matadien. J'ai même j'ai oublié un nom d'un frère kana mwana ya beto je dirais
opi kena kuwa munu mugena pangi ya nkaka vanaka prêtre mona matadi mais il est là, il vit à Londres ou à UK, Royaume-Uni, il est là. Avanaka prêtre de l'église catholique, mais ami Katouka. Aujourd'hui, il est là. Bandeko, bah, programme na sala, j'ai toujours dit, nous avons des pasteurs ou quoi que ce soit. Mais bato oyo baliki, bah, prêtre de l'église catholique, na connaissance de la Bible, na mon raté. Na mon raté. Mais, yango te na ila lobela lelo. Bandeko, na linka kana répondre na bandeko oyo, ba komeli ngai, ba tindeli nga ba video, na yebi ke bozalaki na posa na loba. Siri Pasteur Kosi. Na yebi tina bozoti na ba video na parce que Pasteur Kosi aza angolais. Bien que akosa ka liboma na ye. Bandeko, boys kizenga ye, na kozala clear and straight. Et puis, na koloba likambo moko na lingi boyo kanga. Bandeko, na poto, tout ça na liberté d'expression. Donc, ndenge na zolo baboye, kala mingi te, na lobelaki mingi siri Pasteur Kamalandwa. Pasteur oyo azali ko violer bana azana ba kisi na ye akotisa makame azana Afrique na tel ba commentaire na bango balobi makambo ebele me ngai nazali Toyune Kongo azali oiseau oyo ya ne Kongo oyo azalaka likolo amonaka oyo eza na se. Ndeke wana ye alingaka bolamu mabe ye alingaka yango te. Alors ndeke wana nyonso oya mabe oya monaka to likambo zo salma azongaka na mboka alerte batu ya mboka ke non, faites attention. Soki ye amoni lion aza na zamba azoya na mboka asi akabi ke non namoni kuna lion moko aza na nzela azoya akoma na zamba na mboka bozala bosala attention. Donc ye musala na ye ko informer kaka peuple oye amoni bondi mate mais ayebisaka deja bango. Alors ngana zali ndeke wana Toyune Kongo bana ya Royaume Congo bazo comprendre message na lobi ngana zali ndeke wana ayaka na bolingo koloba oye amoni na bandeko na ye. Bandeko Pasteur Kamalandwa aza na Afrique. Alors soki bazali kokanisa nazali kolobela bango kaka lelo na kolobela pasteur oyo azalaka na Angleterre na mboka oyo nga na vandaka. Nazana kobanga te pona lobela ye soki akotinda ba garde corps babetanga ngai pe makasi nazana ngo. Donc makasi oyo akobunda ko nazana ngo. Dona lingi te na kende musika na bata ma soki ndenge ni te nazana ngo. Soki ye akuzwa ngo mabe ikozala motema na ye. Mais soki azongi na bomoto akomona ke endiona pangyama e mambo kabobele mambo manfunu. Mais ye akobima jamais pour loba yango. Donc là nous parlons de sa conscience. Bandeko na ngai ba oyo nyonso ba komeli ngai ba lobi ba kina posa opinion na ngai na koloba pona za Toyune Kongo na ebitina nini bozo tina ngamba message parce que Toyune Kongo kato bai ka koboka boba wonga kena kaza ubo Toyo kibeni ne Kongo keni nanga yega isa solo emono Toyune Kongo nginange mono. Nai ilukamba bo Toyune Kongo nginanga disongeli bo Toyune Kongo kakala wonga ko bo kuna tulukeni nanga bo
e mavembo kama sadiliko bwa kabwa mbote ebwa fomu ntambu ibasuka fomu na nimango ibuile mono ndiaka kundiaka tafune mono kanse mambwene mono manze mono fute kambe kanda kilini mulunda go luzi ule matu lolanda bokota na kanal ana ne Congo bomi komisa na lobaka na lingala na portugais na kikongo mais il faut boza na ba penser na bongo ya ko réfléchir parce que on na lobaka mingi na lobi langeza na mingi profond bingana allégorique isa moi pasi mais mingi na zaka na raison mingi na zaka na raison mingi Pasteur Kosi oyo na koloba lelo mingi bakokamo me ngai sina vanda na libote ya Pasteur Kosi baluki ngai bayebisanga makambo ebele si Pasteur Kosi nayoki bango namoni Kosi pangiama ndio diaka to ekala to pangiama momama to kukama mama kanda donc ya bango ya famille soki na lobi yango nazwi part donc nazwi part ya Kosi to nazwi part na bango donc bango ba ko funde pa na ngai pona loba na teka Kosi soki na lobi te donc c'est que nazwi part ya Pasteur Kosi na protéger Pasteur Kosi bango na mona kite Kosi na bango bande ko na ngai makambo na mwana loba yango ezade na tunaki mikolo bilanga non makambo wana eza ya bango ya famille kokota yango te bandeko oyo boyebisanga makambo ya Kosi suna lobaki te lelo na limboli yango parce que j'avais gardé ça comme un secret bandeko mokolo mosusu na te pa ya Manu Santos Pasteur Santos Manu komoni limbiko kasi nge mbuta mauni nanga Manu Santos babenga kayo mingi Pastor Santos mono kame kwa kamba kapo Manu Santos mbutama Pastor Santos Manu Santos mbutame mono Manu mono komono Manu Santos donc ngai naza privilégié naza na accès ya kokuta na grand frère na ngai Pasteur Santos donc ngai nasala na kobanga te likambo ya ndenge nini na ko beta porte na kei Manu pe yepe abenga na ngai jamais ateba yibisi kino kieme na bo na tomboki mais soki na porte mona kaka akot atalinga na bakanda akokotsa ngai donc mbutame mono na mwasi na ye semeki na biso yekuto akotela ndikanga ata Manu asiliki ya kokotela ngai ni na nkambe ya seka kotele mono donc ya na ngai na semeki na biso mokurufu lakini ndako ya Manu na Manu Santos mais Kosi kekanda kinna Manu atali ngai abi pangi na tali makamna yokaki mais après ça tangu na yoki kama Manu na monaki Manu akotela kina ye Pasteur Santos pangi to kamusi ba pangi na bimaki na badut mais simanango libota ya Pasteur Santos pe ba yeko lukangai na moniki no siba bango taba bangole donc ndeko na bango seke donc Manu Santos kina raison donc Manu ozakina na raison mais Manu sikoyo akotela ki parce que makamsu Manu ayebaki aboyeko yebsanga mais akofanya ndiki no pangi bandeko Pasteur Santos aza pardon Pasteur Kosi aza angolais ok na lingina fongole yango lelo aza angolais soka kosela ki congolais maladi malawu ka buni na ngiyani aza angolais na lobi yango aza angolais ka kundata fuluko kena fuluka ko mais nasala bino rappel bandeko il fit un moment
vidéo etambulaki na WhatsApp. On parlait de pasteur Kosi et puis on parlait d'un pasteur nigérien au baki na baza inculqué dans le monde mystérieux, dans le monde ya Illuminati, dans le monde ya tout ça. Ça me rappelle bino parce que bandeko l'air moko biso bato mangala to peta ka mémoire l'air moko to monaki makambo to za ko ignorer yango. Mais nous étions tous au courant. Bandeko ngana yebi ke pasteur Kosi ala ba garde corps. Ndenge na zolo baboye na lingite boka ngana nzela bo betanga. Na lingite. Na lingi pete ke pasteur Kosi ngetinda batu bula mundu kutinda ve. Muge ngolo muneko no anina. Bandeko ba ol bataka ba maître ba garde corps ya pasteur Kosi atinda bilote boya ko betanga na saka makasi nanga. Donc ce que meki ko kangana zabo betanga to ko betana. Soki bozana makasi te na ko bima kumbulu sala diao. Soki bo beti ngai na ko ndima ko pola mena ko zonga kuna etuka emono na ko zongela bino po makasi na ngai a part ya sport libota na nga wana na koloba na bino te mais ne to sabu bazomo mingi ba yebi atwa mo chombele nazolo bela bango koteteli nkuma nazako bandeko bazombo ko bayebi ngai boyebisa bango Kosi soko tindi batu babetanga soki na beti bango donc na kokomela yo wana kutu sans réserve mais soki babeti ngai na kozonga na damba na kokende kibokolo se kutuka pawe kubaba ejo diabo kile kubuna ko bandeko li na zonga likamna na loba to mona ki ba WhatsApp etambolaki Kosi bazaba to bakisi ba nini tout ça to mona ki na biso yango mais bandeko na lingi siko na kota na profondeur ya likambo na kokota la pasteur Kosi te na kokota la pe libota moko te mais tout la juste conscience ya moto na moto ezonga bandeko total la réalité des choses. Bana ya Royaume Congo nalingi bozonga na bisika na bino. Congo ezali libota ya respect. Congo ezali libota oyo ekoki kosala ka sonité. Nalingi na parler si l'anglais parce que Kosi c'était un Angolais. Est-ce que biso bana ya ne Congo oyo ya Angola? Est-ce que Sony ezali acceptable na biso? Est-ce que kobota na biso éducation oyo to kolaki to kutaki oyo ba prendre biso to koli na yango lelo? Est-ce que nous sommes obligés au comment na niveau osa pasteur te mais okene ko violer mwana ya moninga osala mabe? Alors parlons de la Bible. Kosi abimaka azali pasteur. Azali respecté en Angleterre. Azali église ya munene. Ezoka batu ebele. Azosala ba mbongo. Mais nous savons que l'église est le commerce. Bandeko, c'est seulement le christianisme. Nzambe ya christianisme, na Jésus ya christianisme. Que na Bible ya christianisme, donc moto oyo andimaka nzambe ya christianisme na Jésus ya christianisme, akoki na yeko sala mabe. Soki mabe yango engindi ozongi pa ya nzambe limbisa ngai. Mabe on a salaki nzambe yango alimbisi yo sans que a se rendre compte ya muto basalaki mabe o ya moni pasi asalaki innocent nzambe yango a côté na ye malfaiteur. Ça c'est le christianisme, nous le savons tous. La majorité ya batu basalaka mabe bazana égoïsme bazana mauvais cœur bazana kindoki le fétichisme bazana ba sorcellerie. Tous ces gens-là ils font du mal. Tango ngindaka basenga nini lilimbisi tosenga na nzambe na oyo nzambe nini nzambe ya christianisme Jésus ya christianisme
nzambe oyo ya bible ya christianisme na Jésus ya christianisme babosa na mutu basali mabe ba protéger na bango moto oyo atosala mabe yende fi balimbisa mais moto na oyo basalaki mabe soka akufaki akene perte soka ndekomaki oublions ses souffrances to protéger moto asalaki mabe to limbisa ye a continuer vie. C'est le christianisme, c'est le Dieu du christianisme na Jésus ya christianisme. Mais moi, en tant que bouddhiste, na bouddhisme, ce que vous avez mabe, vraiment, vous avez autorisé à la mabe na mokilo ya nzambete, hein? Mais tu n'es pas autorisé, ou bien au sambela, ou bien aux anamabe. Na islam pe, na muna ba imam basala yango. Na bouddhisme pe, na muna ba high priest basala yango te. Comme pe ba imam na islam, na muna yango te. Comme pe ba raba, na muna yango. Mais na muna on a christianisme. Na kangi kote wana. Bandeko, tozonga na Angola. Na landi video ya mwana mwasi wana. Oyo nyonso ye alobi. Bandeko, oyo nazoloba, nalingi pete na mwana no mwana ya pasteur Kosi, abenga ngai, afinga na anglais. Yo, ingani. Nalingi sale mate. Tozana freedom of expression. Munduki, ngai, na yekoli munduki, epa ya kibe, epa ya fabla, na Angola. Donc munduki, na yebi ko dismantle yango. Donc I know how to dismantle a gun, weapon, I know. Because I learned from the Cuban, from the Angolan army. I know how to use it, when to use it. Donc batu, bobenga te bofinga ngate, na yebi. Donc na silika rape, na kopi ko boma, sans réserve. Mais nalingi, bo vanda, bo landa, bo yoka ona zoloba. Donc réflexion, tout ya mayele bo moto na biso. Mwana mwasi wana, alba vidéo, aza peut expliquer où est salam laki. Mais azalaki fiancé ya mutu, il faut abala ye. Mwana mwasi wana, nebe ekolo na yete. Nalingi na senga li limbisi. Soki mwana wana azali ndeko na biso angolaise, mwana na biso, alors libota na ngai ya bana ne Congo bolimsa nga na opinion na ngai, mais opinion na ngai c'est opinion moko correct. Donc il n'a pas que se cacher te na encourager le mal. Je ne peux pas faire ça. Mais soki azali mwana na biso te, na yoki kombo na ye, na yoki kombo apese kuno be bandoko bapesa ki ezali kombo ya biso ya Angola, na yebite. Mais soki azali mwana na biso, biso bane Congo ya Angola, de Kaladi Wiji, de Kabinda, Mbanza Congo, to enseignaka bana bongo te. Mwana wana pasteur ye, auti poto abengisi na 1h du matin. Ye akei. Ote, nasoka lo ngafuna tele makaka, na bwena ngako vanda pasteur ko kolesala nga pasi. Mais soki ozali ko respecter ye, donc ngo vanda. Mais yo telemi, o telema na sensi nini ya vanda yo telema. Soki ye, akozala mi tata na yo, to bokilo na yo. Donc, l'idée, c'est clair. Ozaki na posa ye akweya. Alula yo. Parce que ozaki na histoire, c'est là na vidéo déjà que non. Azana bambongo, azana pasteur répité, azana Valère boy, olingaki pe aussi seye, et voilà ngo kisangani espérant. Obeta ye tonga. Comme ça yo polia. Wana ezaleli ya bana na biso ya Angola te, ya bana ne Congo te. Bolim sangai, soka za mwana na biso. Kaloguta moka kaloguta mwana ombote ko. Mwana lo uta kasi ka musika anda ko kanda die patelinka bandeko tangu passer azo bengse na ile matin ye mobile na ye a ebisiete ni famille na ye a ebisiete
bapesi yo servite kuna olati osali posa na yo mais novembre ti lelo juillet eza ntango molai hein bandeko réfléchissons donc ozwaki zemi ya pasteur okeki sasa olongoli zemi ozongi na Angola bapasi komoyela yo omoni ke liwa ekomoya ou bien pasteur aprometaki yo oza kitoko na luli yo libala wana tokoboma yango ngambo na kobengisa yo na poto tokoekarte mutu wana nga nasala boye makambo bayebisaki yo apres kolala yo lisusu esalami lisusu te kobanda novembre ti juillet eza ntango molai donc na bapense na ngai zemi ekotaki oyo bapense na nga po soki ezalaka zemi te na temps oyo esalami donc lokola ye ana bambongo déjà impression bapesaki yo donc ezalaki na facilité bambongo ejoue carte yo na poto oya déjà ezo batambo molai oyo te parce que okendeki liboso kisasa mpona traitement ya nini soki ezalaki na zemi balongola zemi ntango zemi elongo omoniki nakomi bien ozongi na Angola omoniki non santé ekomi kose détérioré omoniki te donc yo ozosola na pasteur baexplication opesaki ye akompra omoniki te santé ya mwana opesi mobulu ifongo nalongo na makambo oyo c'est là que ye il faut abloquer yo alingi su botungisa na yo te donc soki ngai nake na perte na poli il faut na venger ezali bizaleli ya basi mwasi azalaka na eloko mosusu akoki kofrire mobali te mwasi fiere na ye ezalaka na eloko moko suka nango akofungola makolo yango eloko oyo mwasi aprotegeaka donc ntango mwasi apesaka nzoto na ye afungoli makolo na ye c'est là que la femme devienne ouverte abandi kotosa makambo ebele mais nga na bino toyebi yango ntango ye akute na pasteur apesaki nzoto na ye akomaki kote ya pasteur na bambongo donc mobali na ye déjà aignoraki ye affaire tombe ye akomaki kotosa oyo pasteur azali koloba na ye mais ntango ekomi na moment ke non pasteur aza susu kosala te oyo aprometaki ye il faut ye avenger alakisaki non pasteur osali nga boye donc elongo abandone ngai c'est là que histoire ya mwana mwasi ebandi kobima mais soki ezalaki mwasi ya motu bapesi ye serviette na hotel d'abord na 1h du matin okei kuna bisi famille na yo te oza mwana mwasi bakokonfie na yo te obengi ni mobali me ni pasteur abengi na 1h du matin mobali na yo obengi ye te azalaki kocourant te famille na yo bayebaki te osali tout en cachette ntango pase ye obandi koningi non te nayebisa famille na ngai tu es une mauvaise toi pasteur Kosi avandaka deva batu kote ya batu koki nzenze pasteur Kosi obandi koyebisa mwana mobali ke te mwasi na yo aza mobulu il faut qu'écarte ye il faut kosala boye non aza mobulu ozwi ba révélation non mais ozaki kocouvrir mabe na yo pasteur Kosi mabe oyo osalaki olingi mwana mwasi wana kuna na Afrika atikala komisa mobali mpe azanga mais ozokoboma vie ya bato mibale yo otelemaka devant l'église devant ozokoka prêcher la bonne nouvelle la parole de Dieu et la Bible qui est mauvais pasteur Kosi toi oza kodétruire bavie ya bato oza kosala ngo na kombo ya Nzambe et le Dieu là et le Jésus là bazotika yo tu te mets tous les jours devant les gens bazoboma yo te il faut baboma yo na mokili olongwa mosusu remplacer asala bolamu mpona parole na bango mais le Dieu là le Jésus là ya christianisme il accepte des gens de mauvais cœur il accepte la malfaisance. Mais des questions, moi je me pose des questions. Est-ce que ce Dieu-là du christianisme, de Jésus-Christ, est-ce qu'il existe? Nzambe wana ya christianisme. Bon. Bah, oyo ba confier au christianisme. Volonté na bino. Choix na bino.
Mais je pense que le christianisme n'est abandonné yango kala. On a yebi sur le christianisme qui n'en a parlé à Moïsate. Pasteur Kossi, tu es un mauvais. Mais Pasteur Kossi, Sony, ils allaient à Bisso Bangolais, Banane Congo. D'abord, en Angola, tu pays indépendance, oyo tout sali na Congo, Bandi Magabiso te. Pona nini, tu sali Banane Congo. Tu n'as valeur wana zonga. Mais battre le bino ba Pasteur Kossi. Pasteur Kamalandwa toujours besoin de la malfaisance dans ma kabo moko ya mabe. Après ça tango bat ba koyoka yango amoni ke non bazali ba Congo automatiquement ezekwe na mitu na biso automatiquement pangi yake kiadi na kuwa yai mais munu muke toyone Congo nalingai kaka et papa makieleka ezali pasi parce que biso to lingi valeur na biso ezonga mais parmi nous avons des traîtres, des gens de mauvais cœur, des gens qui sortent pour enseigner la parole de Dieu mais ils les font au nom de Dieu au moment qu'ils sont des mauvais. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il ne faut que de la malfaisance mais au nom de Dieu. Mais c'est notre tribu qui subit le sort. Bandeko, je pense que on a lobby na côté le mutute, mais na pesi opinion yangai, une opinion correcte. Moi na moi si, ba bazo côté la ye, azali moi na moi si amabe, comme Pasteur Kossi, azam mutu mabe, oza la pasteur te, fo nzambe abomayo na mokilo longwa. Hein? Votre Dieu du christianisme, il permet les malfaiteurs de faire du mal. Ndeko Toma ou mwana mobali, ezamawa nebe ekolo na yote, mais dommage que les kambo ezwelio mwana mwasi wana oublié. Bandeko, je pense na pesa opinion na ngai, endioyo itoyene Congo. Loto masala, lumingo lombote, ate a próxima.